Et au boulot baka yewu Herman makambo comme ça on habite au liembulu au bébé si bikila ou ben nengeni. Ngai na lakeli mwasi oyo atinda Herman Kasongo na poto na lakeli e mabe. Herman Kasongo. Moi je condamne avec toute énergie na ngai na mwasi oyo abengisa Herman Kasongo na poto. Nous sommes tous les problème. Parce que Herman Kasongo azaki a on a groupe na Congo, lelo to yeba ba bintu, to yeba ba efela. Na sala ki analyse moko, peut-être na côté la ki Herman, na ignorance, mais lelo allez-y comprendre que toko favoriser ba bêtise té donc le cas musanga. Moi na nyoso la sala image ya esika outi. Oyo Herman Kasongo azo sala lelo. C'est que la descendance na ye, acteur film pornographique, moi zaki na famille na ye. Ye na mutu na mija ku kolonga na kokoma poto na retourner film pornographique. Voilà c'est ça. Exemple oh Herman Kasongo alaxi biso. Moi na biso te Herman. To peki sur tourner film porno te. Mais éviter tant on tourner film porno na wana na babasi na ba étranger wana, soki na ba mindele wana. Éviter ko filmer na téléphone na yo. Pour otindela ngo biso. Atu ba ye ko sala analyse par rapport à ba photo na yo Herman Kasongo sala. Okanga photo na ba caméra ya minene makasi yango batuna kati lelo film nini wana banda ko tourner na poto na ba caméra minene wana batebele bazo komana ba commentaire les propos tenus ça n'engage que moi oui ça n'engage aussi les téléspectateurs oh batala ka biso oh moko combien le bi botika ko bomana bino nzoto Herman asa komane acteur à film pornographique nenge bazo melayo etolomo nenge yo ko so mi film so mi l'accès longi benanga yeyo Herman Kasongo ngayeyo nazo tourner film pornographique. Éviter des making of comme ça. Il y a autant de la vision à Congo. C'est ça problème. Mais éviter na tangu ya tournage de film pornographique nous autres tourner. Oh ça il a biso making of na téléphone. Tout ça n'a pas na biso, tout ça na maman na biso. Herman okomi mundele té, oyebi ke na Congo. Chez nous les Bantous makamone zalakati Herman uji muluba. Nyoko tu oyo eza yo. Nous sommes tous les aïeux parce que Herman le soit fallu na kina zo kemba ndenge ngape na okemba parce que biso batu tolinga na biso bolo amuté. Mbote na bandeko nyonso bozolanda biso na chaîne na bino Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na fidélité na bino, merci beaucoup na attention na bino bolanda biso toujours na Vision Plus Télévision. Na ebisaka bino chaque fois émission Loba Vérité présentée par votre humble serviteur Jerry Kobetox DSS de la presse, préfet de discipline et puis Kobukanate Mikolo ba ebilanga bobengaka ngai IGF de la presse parce que soko meki au Chimbami. Merci beaucoup Nabino tout bozolanda ngai Jerry Kobetox na Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na Charma Loutadi là. Merci beaucoup na autorité morale numéro 1 ya chaîne Oyo Mabela Dinganga la patronne na mwasi ya Mwindu ya Ngolo. Eza bongote Mama Pasteur Titi la source. Eza bongote Daninzi la na Dible. Merci beaucoup Nabino tout. Merci na Trésor Walukonk Oyazali coordonnateur na biso magasin tiki la Jerry Kobetox Brassard. Merci beaucoup Nabino Nyonso. Merci beaucoup na babone Nyonso. Lelo na ye koloba vérité. Na ye koloba vérité parce que trop c'est trop na monde ya internet, trop c'est trop na ba comédien, trop c'est trop na mitakalisation. Toza wana te pona ko encourager ka ba anti-valeur. Lelo Jerry Kobetox na observé makambo salami ya Herman Kasongo, na observé yango na tali yango na lisu ya kimukolo, na tali yango na lisu ya kenaza sage, toki ko encourager les maltais. Herman Kasongo, un artiste comédien oyo asala fierté na mboka na biso na République démocratique du Congo et puis a memamaki na mboka Canada pona musala oyo soki ezaki musala ya mabokete Herman Kasongo nga ko mapoto te. À travers ma boke nde molonga ni na ya monaki te molonga na nga suka na Kinshasa te aya esika nazali. Bande ko bo supporter nga lelo na koloba vérité
lelo en tout cas na yeko condamner Herman Kasongo parce que l'autre fois Herman Kasongo vidéo na ya mutakalisation bimaki na salaki analyse moko peut-être na côté là qui Herman na ignorance mais lelo allez-y comprendre que toko favoriser ba bêtise té tozo kolisa bana bazo kola na poto na Kinshasa. Moi ma fille est née à 21 ans Aïcha Bampele dit que j'ai sali à Brazzaville. Les gens ont utilisé téléphone Android. Donc mutakala na yo Herman ndenge bimi wana mwana nanga moniango maman na biso ndinga sala ka WhatsApp amoniango famille nanga liboto nanga mbaba moniango. Pourquoi tout ça? Pourquoi qu'on aurait bandeko na ba comédien té? Tala lelo ba congolais ba comédien ndenge bazo fingama likolo na yo. Mais moi je comprends pas Herman Kasongo to solo na bien. Herman Kasongo zaki artiste et comédien moko bato belé bandeko sepela na yo. D'abord tu es beau, tu parles bien, intello, très calme. Tout ça qui nous a Kinshasa awa, outi pa ya président Elombe Soukari. C'est pas n'importe qui groupe Simba. Dans tout ça, maramono soto so sala lelo. Soko tayina ba miniature, soko tayina ba titre, bazo annexer na kombo ya président Elombe Soukari. Herman Kasongo. Moi je condamne avec toute énergie na ngai na moi si oyo abengisa Herman Kasongo na poto. Nous sommes un problème. Parce que Herman Kasongo a un groupe na Congo, lelo tu es baba Bintou, tu es baba Efela, tu es baba Ndikonabiso na Canada, Marquis, tu es baba grâce à Herman Kasongo. Tala comédien oyo azaki na valeur. Herman Nzamba sali apesi au succès. Au fouli banana yo, au mi fouli pena yo moko na internet parce que groupe si mais na internet c'était. Mais lelo tala ninge congolais kindoki soki ya côté ya maman, soki côté ya papa, to ya mvutuma ya libota, to ya quartier ekangio. Donc nenge ba Anse Luzolo baza na poto, nenge ba Mike la Duchesse baza na poto, nenge ba Labrine ba na poto, nenge ba ya Jani Fay, ba ya Sami Mokili, ba président Zigura, nenge bazo tourner ba film à théâtre, au monde na bango te. Mais Herman soki to comprendre bien c'est que Herman comment tourner film pornographique. Ceux qui ont comme acteur et film pornographique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'opération à ça. La qui s'habille sur les que Nazal sous acteur congolais na tourner sur film ba série télévisée na comme acteur et film pornographique parce que est mon ami. Ba tunanzela singa ba singa ba lobi Jerry Kobetox ta la photo ya Herman moko kanga na ba caméra ya minene ebele ça ba tourner film nini. Les paroles s'envolent, les vidéos restent, les photos restent. Na internet, na réseaux sociaux. Awa mutaku fakate, awa izako piqué ba crise na kusambwa. Alors batu baye ko sala analyse par rapport à ba photo na yo Herman Kasongo sala. Okanga photo na ba caméra ya minene makasi. Yango batu na kati lelo film nini wana banda ko tourner na poto. Na ba caméra minene wana. Les commentaires, les propos tenus, ça n'engage que moi, oui, ça n'engage aussi les téléspectateurs. Oh, batala kabiso, oh, moi, combien le bi, botika ko bomana bino nzoto, Herman a ça comme acteur à film pornographique. Et ça problème, mais éviter na tangu ya tournage ya film pornographique nous autres tourner, oh ça il a biso making of na téléphone. Nenge bazo melayo et tolomo, nenge yo poso mi filmer, so mi l'accès longi penanga yo Herman Kasongo, ngaye nous avons tourné film pornographique. Évitez des making-of comme ça. Il y a autant de la biso na Congo. Tout ça na bana na biso, tout ça na maman na biso. Herman, au comme mundele été, au bibé que na Congo. Chez nous les Bantous, makamane salakati Herman uji muluba. Et au muluba kaye ou Herman, makamane comme ça on habite au liengulu, au bébé si bikila ou bendereni. Ngai na laquelle moi si o yatinda Herman Kasongo na poto, na laquelle ye mabe. Nyo surtout oyo eza yo. Nyo surtout eza yo parce que Herman lelo so afale na kina azo kemba ndenge ngape na okemba parce que biso batu tolinga na biso bolo amute. Mwana batu azana ba famille na ye na bino pe basa poto angoa. Bobota ma set okena poto yo moko. Mozo bengisa mwana tata na yote, mwana mama na yote,
olepe azalata reconnaissant vers yo ola azalata na bolingo na yo azana bolingo na yo te ozomona pe yo moko en face tonga balokoti na lisano et que la binoka na lisano et voilà produit oh lelo mwasi ya poto abimiseli biso Herman vraiment ça fait honte vraiment obi ke nazoka soni makasi ba vidéo ya Herman Kasongo et comme kobima volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 donc la Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 donc mutakala ya Herman Kasongo et comme le la Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 mais je me demande eza nini Herman Kasongo soki nga na lobeli yo lelo boye parce que naza ndeko na yo et puis naza aîné na yo Herman Kasongo éviter tant ozo tourner film pornographique tika ko sa la biso ba making of la biso na Kinshasa awa na Congo tozana on a problème ya ba sotu muté zo silate gratuité scolaire zo simbate tangu mitakala na bino zo na internet lisusu ezo loka mboka tala ndenge bobebi si bana na biso ya classe ba komi ko landa o bino mikolo bosalaka o bino ba artiste bosalaka nous avons des artistes même sous congolais pe o to sakana bango awa ba tournera film pornographique et ça secret na ye non non mona te muto osala film azo sala promotion ya film pornographique boye na ebité ozana boule tango ko ya osala casting ya pornographie ya film pornographique ou comment parce que ça film moko ya Sony même en Amérique muto tourner un film pornographique na ebité so ba considérer kae tonton na biso uto kufa ba boma kai na kacha aza terre film pornographique mettez la place à kufa ba ke bomele na catch pour mona que ça film moko ya masumu et ça moko normal te et ça ne mona muto aza pédé na muto tourner film pornographique acteur à film pornographique na lesbienne boza batumo o nzamba ko saela bino kikuku na bino na lifelo bino bokota côté kuna po mabele ki makasi c'est pas normal c'est pas normal na ekolobele sou basi ya poto ozana poto olingi mobile na Kinshasa okomi ko luka obengisa ye esika bimeli oyebite musala ni na sala kana vie oyebite conseil ya ko conseiller mobile wana yo mona ke ça va nenge baloba ke l'amour supporte tout na supporter na ngane baloba ke ba comédien bazaka mobulu basala ka boye ba boma basi na tension oui na supporter na ngai na supporter na ngai alors tant que supporter tu dois aider ton partenaire il faut aider partenaire na yo na ba conseil lem sou peso za mwasi ya bible mwasi ya liloba o aider mobali na yo wana ba Sylvie Mampata wana bazofana na ba weranson obolo ba ke diabulu mais pourquoi lelo libala bango ezala kaka parce que mobali azosunga mwasi na ye mwasi azosunga mobali na ye ce que zalaki na basi mususu oyo bazana nerf solide ya Sylvie Mampata te ya Nana Ketchup te mais mabala na seka bona alors ba mama oyo bovai na poto bozana botaou o bomoni ke mampuye lekelinga makasi muto kolongola nga mampuye azate tikala benga Jéri wana zana Kinshasa tango zo benga Jéri zana Kinshasa to boyite banda ko conseiller Jéri talisa ye ndenge batambolaka na vie koyoka nga soni te banda ko talisa Jéri ke eloko osoko saleza mabe e ko honorer ngai te ko honorer famille na yo te banda ko talisa ye parce que ozana bana mama kulutu na bino ozana bandeko na bino oyo otinda na poto te moyo ko tinda kaka mutu mo baza mutu a famille na yo te et puis ni comme ça ngina loba bandeko bola nanga na Vision Plus télévision au moins de tovana na Congo ezala mutu na mutu a revaka mukolonga na kokoma France na kokanga photo na Tour Eiffel mukolonga na kokoma Belgique na kokanga place babulo na Champs-Élysées place babulo na ezaka babenga ngoni na Bruxelles na babulo wana na se babulo na tongama na mbonga Congo wana bakokanga na kokanga photo wana mais zana batu mususu ye vina ya revaka nini mukolonga na kokoma poto lelo kaka lobi na bani film pornographique donc ezala batu mususu bongo balapa bongo na vina bango ba revaka kaka donc bango bamona on est poto za mboka ya porno on est ba caméra vandaka partout ba tourner film pornographique donc yé na mutu na micha mukolonga na kokoma poto na retourner film pornographique voilà c'est ça exemple oh Herman Kasongo Alexis biso c'est que Herman si to vandaka na ato no sani ba théâtre alobaki jour na kokoma poto pona koma mutu ya cinéma na koma mutu ya film bien c'est que faut na koma retourner film pornographique to boy na biso te Herman
to peki si tourner film porno te mais éviter tant on tourner film porno na wana na babasi no ba étranger wana soki na ba mindele wana éviter ko filmer na téléphone na yo po otindela ngo biso tala batu ne bazokoma tala batu ne bazoloba après koya na plateau bano senga oche attitude mawa omo senga ba esquisse après koloba ke basali nganko ba droga ki ngai basala ki ngaboye allez-y comprendre que au commun na mutu ya film pornographique tika kongwe vana na kimia tika kongwe vana na kimia tozala makambo ebela ko sala tozala makambo ebela ko lobela mitakala na bino zolo kamboka dollar depuis kangamaki na 20 ezokita te likola mitakala na YouTube na internet likamu nini oyo esila kate oyo kama mutakalisation to koloba ndenge nini. En tout cas franchement Herman Kasongo ceux qui ont comme acteur à film pornographique zoa carte il y a cinéma il y a artiste pornographique pour mukolo ya na Congo yeba ya mata bon négliger ka Congo ngo bosana Kinshasa kaka na DGM wana na aéroport ba ko compliqué yo parce que tout le monde a battu musu ba publier bango mitakala mbala moko bozaka bato ba publier mitakala mbala mibale yo na frère na biso Michel Bakenda ya Michel Bakenda ba bombela biso deuxième épisode. Donc deuxième épisode na ngoi utobi ma tout à l'heure et comme il sous explication et bunga ki na WhatsApp ce que mutumo basala o tikala ki et puis ngana tuna ka to sola na bien bande ko bola nga to sola bien au moni muto zota mo na téléphone na ye azana ba photo sexy azana ba photo mitakala azana ba vidéo sexy azana ba vidéo ya mitakala azande mona muto aloko kala muto apumbwaka et puis mitakala ngo ya yote na mususu pe oza ya yo na ya bato bozaka na bango misusu pe ezali na ya bato mususu donc yo vandi otalaka mitakala ya bato oza ndoki boza makasi na koloba téléphone na ngai bungaki tango boloba téléphone na ngai bungaki ça montre que ça bino moko ndem bosala ki yango bobombaki na téléphone na bino. Herman Kasongo tolemi yo tala lelo ndenge komi koyokisa ba comédien Sony tala lelo yo omoni susu bato baloba nini baluba bakoloba baluba Michel Bakenda muluba Herman Kasongo muluba c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal en tout cas ngai na ke koloba avec énergie na nga tout Herman Kasongo okei ko beba boye okei ko koma boye ponyo surtout oyo mama oyo asvanda ki na mampuya ni na poto alobi te apusa na pembeni po boza na bolingo ndalukeli biso makambo oyo basi ya poto bozwa mayele topekisi bino te bolinga mibala ba comédien po ye okoma o chéri wana avandi na plateau tala litutu wana yekutu muntu akala abanda théâtre kala abanda bemission kala soka moi sa poto te oui eza problème te peut-être bon moment nango jalousie eza jalousie te basi ya poto bozwa mayele parce que lelo oyo esalameli Herman Kasongo ezali de moi sa poto ne muto lukele biso makambo oyo soko tika ki Herman Kasongo avana na Kinshasa mais lelo to vivre Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 ya mutakala ya Herman Kasongo te. Moi na kolobate lelo na yeko sala analyse na Vision Plus télévision na yeko condamner na yeko telemela minima nyoso ya mitakala bandeko no surtout basala na ba téléphone bandeko no surtout basala ngo nzamba fongola liburu na eba dinda bakufa c'est pas normal ozo fingisa baluba to kolekela wapi biso ba misuso baluba to memi ekulusu ozo fingisa ba comédien combien de mabala bino ba comédien bobomi mabala ba ninga na bino musu baza ba sérieux pona nini na mabe o bino bozo sala c'est pas normal. En tout cas bande ko bolandinga na Vision Plus télévision ezalaki ngai Jerry Kobetok Sabino bobi bien na lobaka vérité na yaki ko condamner Herman Kasongo na yako condamner na mwasi oya bengisa Herman Kasongo na poto yene mutalukela biso problème oyo mama ozaka na ndeko nao bana mama kulutu bana ya famille na bino mususu baza a bakenda poto te ozaki censé ya kobengisa bango il fallait oyekola na mobali nini oyo nazolinga na bala fallait oyekola est-ce que boyekola ka mibali wana boyedaka bango te boyekola ka bango te sentiment ezangisi bino contrôle
tolembi mitakala na internet tolembi bino Herman franchement soko zaki na Kinshasa nalingaki na benga service ya ANR service ya la police balukelanga balukela yo il faut tour oyo na ba IGF nyonso esangane lukayo mutu oyo nalobaki bien mutu bako publier mutakala tour na YouTube soko za congolais il faut kota na boloko on peut pas vivre dans un pays oyo tout nyonso tout est autorisé d'abord comment ça tout peut faire la musique ou bien nini tout le monde y a pasteur tout le monde y a musicien tout le monde y a comédien tout le monde y a ndenge na ndenge kaka ya ngangane na tout le monde y a tout le monde mitakala ya sorti nyonso c'est quoi ça et puis na bino bandeko bwana poto et ça ka bino goût eh au monité ba publier Herman Kasongote hey, envoie-moi ça tindina nga ngona talango o talango o kalikila ngoni no mesera ngo ya yena ya mobile na yo pozo senga batinde lo talango eza ba mitakala mso ba mitakala yo kasi ba bilakeli mabe mso batu bwana poto na batu bwana kishasa to so yango to so ba famille to so ngo ba mitakala mso to talanga na ba YouTube na ba Facebook ba mitakala mso to tala yango ne envoûter ba vie na biso mais on kasi envoûter mais utaka na famille envoûter mso utaka na balabala boloko tiango et ça n'est mon ami takalo biso to tala lelo na YouTube tolembi Herman soko zaki na Kinshasa en tout cas ngai ne ngana sa elo campagne ke ne prison ceux qui ba comédie ba ngaba ina ngai je m'en fous na senga ka mutu moko te ba benga na nzonzing na yo na tourner nzonzing moko boye ba intel ba ja géri yaka na senga ka mutu te et puis na so vivre et puis na za na combo ko le ka kutu bino ba so tourner ba film ngo et puis ba film ngo pe na mona film mo te beta 1 million de vues na 2 jours musala pasi musala moto zo sala na pasi mais tela ndenge boso ke no bebisa personnalité musala ngo na batu baso kabela biso ba kolinga soko kabela biso te pona nini ba watala gérer ça ni mabe one mutakalisation te mais suka lokola za comédie lokola Herman akusala nika mabe wana eza pasi mingi ngana nazo condamner moi so bengisa ki Herman na poto ah maman sala biso mabe nyonso to eza yo Herman to yebaki pas président Lombe discipliné très doux très intelligent ah youtubeur biso ba gérer comme to so fêter ceux qui ba 10 ans ceux qui ba 12 ans na YouTube ba 6 ans vidéo na YouTube 8 ans vidéo na YouTube ata bupende na batika o publier te ata police a quartier na kenda te boya na vitesse ya museleke te boleka bandako après bolo biso nem to simbi poto biso poto yo ka biso boza bato na solo ka bozonga bato merci beaucoup na bandeko nyonso bolandinga ah mutu pasi Congo mutu pasi bato ya maboke mutu pasi merci beaucoup na bandeko nyonso bolandinga na Vision Plus télévision on est aquí condamnation na ko condamner frère nanga petit frère nanga Herman Kasongo peut-être aroka mo abi oyeye comme lo baboye pona nga pona ni na condamner yo surtout ko tala mboka mo bato tala mutakala na yo te bomba ba making of ya film no zo tourner na so titre na ngo za so ki porno suite so ki musique porno so ki pinga no so ki nin porno so ki quand je dînerai dans la mer kaka yo bomba ka yango Bactéries ne sont pas autour de nos films pour nous. Nana qui n'a making of na pays na bango. Kakayot. Voilà, merci beaucoup na Charma Loutadi là, na caméra, merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Vision Plus télévision à Maman Bella Dinganga na Londres, moi si à Mwindu Yangolo. Merci beaucoup na Stella Soma na Essa Gaillard là où repose le cœur des papas. Taba songi papa la si yot. Songi ce que bongo lo bani. Ba songi bongo lo bani. Voilà, merci beaucoup na Maman Pasteur Titi la source, merci beaucoup na Dani Ndila na Dibler, ma bela dinganga. Yebisa Zola de la Cruz. Asa nyongo na mabanga. Merci beaucoup na sponsor émission Loba Vérité. Na ebité soki mama ma bela dinganga olinga na sponsor officiel nanga awa Mise Misenga Mama Lopango Botema ya Emeka Ika Embeli Boulou Adiema. Petite sœur ya Sibu Mutombo leader à Pembe Motema ya Darling Love la kanona mtapesa bango devoir na mama ya Canada na devoir
abota mon azana beauté à 60 bébés mais la voix différente en maternité. Merci beaucoup et merci beaucoup na Adricha motomètre beba zibeba Francis Chiomulu Bacher na sentir te. Na sentir te. Merci beaucoup na boutique création boucle. Na Isangila na bandal wala na bloc. Merci beaucoup na boutique création boucle. Il y a Sœur Nabiso Blandine Basele bokende wana bokota kota bomona ba deo ya danger à poto bomona ba t-shirt ba basket lokola ona lati bokuta Hervé Basele zawana donc petit frère il y a Blandine Basele donc azawana na boutique création boucle na Isangila na bandal wana. Merci beaucoup quant à moi na koyib sabino ka ba congolais qui bo moto ezala Herman Kasongo banga nzambe banga bandeko no ba congolais tourner film pornographique na yo et ça la secret na yo ba vidéo comme la biso na Kinshasa awate na mettre en garde ceux qui 4e épisode bimi 5e épisode bimi na koya mabe et puis famille Herman Kasongo boko tanga na famille Herman Kasongo Chamal t'a dit la 5 mois 1 minute famille Herman Kasongo na ebité na moni na chaîne à Vincent ba komi famille bozoli Herman décision ni bozoli na ebité ça na ngok titre ka ya pamba. Mais ceux qui famille besoin décision te boka musanga. Moi na nyoso la saka image ya esika outi. Oyo Herman Kasongo zo sala lelo. C'est que la descendance na ye acteur à film pornographique moi ça na famille na ye. Tout solo là. Parce que yo betaka ba le poids ni koko na biso za ki footballeur. Yo bundaka kati pour ni koko ya koko na biso za ki catcher. Parce que Herman Kasongo na kata famille na ye muta porno za laki. So muta porno za laki alors botika continuer musala mais so ka zate bo pekisa ye. Azo salir famille. Oh, tu écoutes la prochaine occasion. Bye.